Bonjour, bonsoir, mère Fashion de Nantes. Bon, nazo pe Sabino ba nouvelle à Karine Mokondi. Nazo expliquer bino par rapport à ce qui besoin mon actualité n'a été parce qu'elle est très occupée et bozela ye ba bientôt azwindako. Karine azwindako kitoko. Vraiment ndako wana kitoko. Bozo mona balakisi na kati ya YouTube na chaîne à mère Fashion de Nantes botali yango eza na balcon donc bientôt beaucoup za ba film à kitoko beaucoup za vraiment ba télé-réalité à kitoko au fait il y a ba qualité à Europe quoi au sala ba vraiment biloko asika azana ba bonne nouvelle pour na bino biso ba fan na bino ba fan na biso ba mama ba fan donc azo sala mikolo yo azo préparer bino eloka kitoko boko sepela makasi. En tout cas bravo Karine Mokondi, oza vraiment une fille battante. En tout cas oza ya nzambe parce que so ozalaki na nzambe te bitumba o babundisaka yo mais oso kufa mais ou oso tika musala wana elingo olakisaki musala osalaka wana eza musala oza nango na motema eza ya makila. Nzambe apona yo po sala yango nzambe apona yo po osalisa Congo, nzambe apona yo po osala ba emploi o créer ba emploi déjà na Congo et sinon sans yo bato bakolia te bakoki kosala misala te mais to sengi yo vraiment bravo Karine na chaîne mère Fashion de Nantes bazo remercier yo na ndenge o créer ba emploi na Kinshasa na kati ya YouTube musala en tout cas musala wana création na yo wana ezo tambola vraiment malamu to sepeli nango et tisko tozo zela nazo lobaka bana kini bo patienter vraiment et azo préparer vraiment biloka kitoko Karine bo pesa ye temps et ezalaki pona problème andako azinda kuna ye il faut botika bongisa makambo tout ezala en ordre abongisa ndako bino boyebi ka yalingaka ba pembe na ndako akobwakela bino ba canapé moko kuna boko sutuka boko sepela azo préparer bino vraiment ba vraie télé-réalité ezoleka kuna ekoleka boko mona ba live donc biloko asika ya moto en plus azo préparer bino surprise ya munene boko sepela makasi. Bon voilà, nalingeka na sela bino petit live oyo awa nazokende musala botala o Nantes ezalaka kitoko te o Nantes mboka omoni Nantes nazo tambola wa toza neti capitale à Paris te bato batonda toyeba te bato wana bazalaka na Paris na bandoki na bato bakufa toyeba te tala Nantes tala polele otala ba nzela ezaka yo moko mulunge eza te toza pembe na mer. Donc biso toza na Nantes eza vrai poto bato bakosaka bino te Nantes eza mboka baye abotala nazolakisa bino Nantes vrai kitoko Nantes awa na ye na musala nanga et nazoya kokota du coup voilà bon bonne soirée à bientôt na osala bino susu live mususu allez bisous c'est mère Fashion de Nantes.